biso tozela e ya lobi classe ezoka le 22 biso pe tozela e le 22 tosokola bana na biso bakende classe so bakomi na classe bana na biso bazongi biso bamama tokosala marche mutakala mabele polele altala mabele ya melaki azongisaka epa na ye gouvernement wana oyo atie premier ministre ye nde aza chef de gouvernement ye sikoyo abengisi bato na nyonso akre mpo batia gouvernement mosusu eza kaka le meme ye alongoli moto ya kabila azongisi mpe kaka moto ya kabila wana bazali kosala biso bavantire mama la journaliste elona opesa Félix afongola classe nakoma mayele natanga nabongisa mboka elona azali posa loba yango wana ye moko na ministre enseignement alie na mbongo na docteur Muyembe papa wana nzamba ko piniri ye ti mukolo ko kufa na tolembi ye toposa classe ezonga po biso tanga te blo toketeka blo toketeka toposa classe ne po afina biso nde bonga po de ato sto kufa de ato sto kufa peuple congolais de asa kufa tozela kaka kopola marche ya vendredi tokotambola soki kokufa baportier baloba va mourir jeune tokokufa biso nyonso soki koboma biso me ayeba bie biso mpe toboma barebele na mbula. biso tozela e ya lobi classe ezoka le 22 biso pe tozela e le 22 tosokola bana na biso bakende classe so bakomi na classe bana na biso bazongi biso bamama tokosala marche mutakala mabele polele altala mabele ya melaki atala bamama baosala marche baseleki bana na biso bakoki kozanga classe te gratuité enseignement ebandaki ntango ya belge batata na biso bafutaka minerval te biso mpe tofutaka te toyei kofuta na ba 5e 6e gratuité enseignement ezalaki oyo ye alingi te bana na biso batanga sikoyo bakozala baprésident ndenge nini baprésident illettré batanga te président ifo atanga bana na biso baza bafutur ya lobi bazala baprésident ya lobi soki batangi te président ozala ndenge nini batie président ayebi français te ayebi kosala baanalyse te aza kaka président ndenge bazodrible bazoyibe na se makolo te président ifo atanga ifo bana na biso batanga mpo lobi bakozala baprésident mboka oyo tozozela ngo tozozela élection soki eza te akomona biso tokobanga lisusu te asa bomi biso tozozela kopola donc tozobanga lisusu te nde toala tobanga lisusu te awa atinda bana tobanga te mpo deya tosi tokufa peuple congolais deya sa kufa tozozela kaka kopola akomona biso tokosala marche mitakala bamama na bakaleso bapapa na bakaleso totali marche ntina ndako na ye ekozala biso tokozala baesclave na ye te biso toza bawumbu te mboko eza bakoko na biso mboka oyo eza bakoko na biso baboti batata na biso baboti biso mpe tozobota tokozala baesclave ya bato te pa te va makambo papa classe bayibi kofunga so classe te boye voma totanga ndeni te va bilo toketeka va papa te bilo va toketeka o va président ndeni va papa tolembi ye alongwa a président oyo tolembi ye toposa classe ezonga po biso tanga te bilo toketeka toposa classe nde po afina biso nde bonga te bafina biso vraiment ngapusa nakosa mayele na ngai napusa atanga ndela kosa mayele na ngai lobi mpe osungi biso d'après nga ndenge nazoyeba ke toza na kati ya capitale ya notre pays Kinshasa la capitale mais na kati ya baville nyonso mibale Kinshasa Brazzaville tozali organisateur na kati ya Afrique centrale mais so totali bien na mboka na biso na Afrique centrale comme Kinshasa comme RDC Mobimba nde toza na kati ya centre mais tozali pays francophone mais organisation la premier ministre biso tozoyeba biloko wana tokosupporte biloko wana te pendant chef de l'état azwaki pouvoir mais tomona action moko te ti tozokende kala mingi te akokisa déjà 3 ans mais ndenge d'après nga nazoyebela baenfant na biso nga je suis pousseur soki bana na biso toluka bango mosala ya pusu mpona kolibere bango na baekole ti lelo bana bakoma otosa biso susu te bandako bazovanda kotindatinda bamai banini baza so na martirité te mwana bosani ata méthode mwana aza mutu moko ata parati nde okende te nalembi mpona nini tokomi kosala biloko ya ndenge wana biso tolingi bana na biso bazonga na martirité à cette époque roi belge Léopold II ti roi Baudouin à cette époque lelo tozali na ntango ya mobutu ya ancien zaïrois mais lelo tokomi na pays démocratique
public matriculé mais na tango wana lelo bana na biso lelo matriculé bazotanga te lelo benga mwana boye akokoloba français te toza pays francophone futola bakape français eza te ka lingala toke na banglais kuna banini ba Tanzanie batoza ba ko pays organisa te basa banglais mais na biso penda na Belge ata bombela biso ba flamand wana mais biso za ba congolais est-ce que tokoloba ba français te mutoloka la mère mende mutayibi mbongo akekunda na kata cercueil sozongise ministre ya suna susi na biso bandeko ne mona loja kuba olinga babengana yo sozongise ministre ozongise ministre ani kobota bota te azana mwasi te azata na susi ya population te ozongise ministre na ndenge nini papa Fayulu kozwaka ki président o ata 2100 toko voter au kaka marche à vendredi toko kufa biso nyonso na presque o Lumumba bango bakoniata biso nde baloba bakoniata biso loka bakayas tokoniata mape kaka tokolinga baboma biso na presse toko marché baza lokuta balinga bakosa biso poani ngai nayambango poani po Fayulu alobaki yango bazongisa classe ye moko na ministre enseignement alie na mbongo na docteur Muyembe papa wana nzamba ko piniri ye ti mukolo ko kufa na kusana tanga na ko mama yele na ko mpina bongisa mboka lobi na elo na sepo solo ba yango wana ye na yoteka po mama nga asangi mbongo wana mbongo te ngai fona tanga so na ko mayele lobi na ko bongisa mboka na biso message ni opesa Felix elo na opesa Felix afongo la classe na ko mama yele na tanga na bongisa mboka elo na sala po solo ba yango wana na congolais na susi ya mboka na biso mboka oyo ezo marcher bien te bana baotanga te ya kosi batuke lendi yango alobi ya maloba mbongo bazolia bango moko mboka ezobeba babongisa mboka te alors misala eza te tokomi bapapa mbima kotelemaka na baprince koluka misala eza te bakompanie eza te ya yebisi batuke bazela tokozela tokotelema wapi yo Felix oyebisi biso tozela tokotelema wapi tozela nini mbongo na yo ozozwa ozoyekabela bato mosusu ozwi mbongo yepesa bajoueur ya poto mais awa ota plus na mboka na yo bajoueur bazali okope bango mbongo balia basepela ozwi mbongo yepe bata poto marche ya vendredi tokotambola soki kokufa baportier baloba va mourir jeune tokokufa biso nyonso soki kobomaboma biso mais ayeba bie biso mpe toboma barebele na mbula ngulu ya mwasi na mobali basangani baboti bana ngulu tango akobota ngulu abotaka bana ebele mwana oyo ngulu akobotela biso komona ye lelo Sama Lokonge oyo ndeko Kabila abotela biso utakala tango bokoyoka bakotiela bino premier ministre il faut bomituna nanu mokonzi wana oyo bakotiela biso premier ministre asalaka kala asalaka ndenge nini atika nini comme exemple oyo atika na mitema ya bakongolais to na mitu ya bakongolais comme eloko oyo ezopesa bango avantage na babomoi na bango lelo oyo bozwi Sama ndeko Sama ayibi mbongo ya sport et loisir na gouvernement Matata Mponyo ayibi mbongo awa na Jekamine kene tala Jekamine te ndeko alaki association ya ndeko Chilombo na ndeko Kabila bayokani lokola Kabila boyaki ndeko Kiungu akumwanza ndeko Chilombo pe aboyi ndeko Yuma bayokani batindi mwana na bango Sama o alaki moto ya Kabila utakala akeya lembongo ya Jekamine ale batondi te na tata na ye lelo aye baye kotindela biso ye kote oyo na kati ya ngomba ya Congo démocratique te elingi koloba nini pona lisolo ya tata mokonzi o premier ministre ba kotiela biso o to kobenga ali bebe ya ndeko Kabila e ali bobangi ya bakatange ndeko Chilombo akobanga tangu ndeko Ngoyimulu ndalobaki ete toko kata katanga ekome kitane mosusu nde bangisi ndeko Chilombo habite na pesa nanga bakatange pour que base kalime bakata Congo te bobangi nde sali lelo ndeko bata kolela te ngana ya mi message wana nazaki na sengo makasi mais regret na ngai ezali makasi boye bana bazwi temps ebele na ndaku bafandi notion ekima bango parce que ye lelo aye ko annoncer que tant que président de la république classe ekozonga le 22 programme nanu ya enseignement ekobana na place nini programme enseignement oye akopesa bamese bakobandela place nini mpona bana oyo bazwi temps totali bana ebele na bandaku bafandi en plus alobi classe eza gratuité bana fo bazonga batango fele mais bekole eza te ngana koki oyebisa ndeko na ngai na fani na pasa terre jaune mais nakendaki kokomisa baleki na ngai na ekole ozomona baza plus de 150 180 na sali moko bamisusu baza ya kotelema
acheke classe eza gratuité enseignement bamese batangisa te okuta mesa afani libanda atiki bana ebele na sale bana bakoya meme badevoir boye mwana akoka kosala ye moko te akokoma babiloko moko ezalaka te me lelo ye asengi keno classe ezonga tosepeli nango me asala effort nanu na balakisi oyo bakotangisa bana na mpo bazala mpe mwa malamu bankadre bana bien ameka nanu kofuta bango batonga lisusu baekole ya leta soki otali mama na capitale ya Kinshasa otamboli baekole ya leta eza mingi te bana bazali kosouffrir mingi privé baekole privé soki otamboli bien okutaka baekole privé ya leta okuta bana baza ebele kati na basali bamisusu bazali kotanga te bamisusu kokóma na nsima kuna bazali kosakana na bango makelele akoya na klase boye akomi na ye te bakaye komona akomika bikomakoma tosepeli ndenge alaki biso keno akozongisa klase biso nyonso totangaki tokosepela mpe baleki oyo bazali kolanda biso na nsima mpe batanga bazala lokola biso ndenge mpe bango batangaki bapapa na bango batangisaki bango ndenge bazali kotinda bana na bango na bapoto batanga yango tosepeli na ye abongisa mboka klase ezonga bana batanga tokosepela ne mingi makasi tosi komona ke basi konome monomi ya premier ministre yo etanke mwana mboka oyebi maelekaka na kati ya mboka na yo oyambi yango ndenge nini to oyambi premier ministre wana ndenge. Merci mama nga vraiment bana na botama na linga politique makasi pe na landelaka politique chaque jour mais naza desi na eloko oyo ndeko Fatia asali po na konome premier ministre wana naza vraiment trop desi. Pourquoi mutu oyo ya nommé wana place wana c'est un Rwandais aza mutu moko a travaillé plusieurs années na M. Kabila lelo ya boya ke no M. Kabila azali ko bloquer ye ministre wana azali ko bloquer ye na gouvernement na ye mais le même kaka ye kaka ake ko sala réunion na Lubumbashi ba nommé ministre wana kaka mutu Kabila azaki mutu moko ba nomaki na gouvernement Matata Pono azaki ministre sport a travaillé na ministre sport a kokite batindi na Jekamine aza vraiment enfant chéri ya Kabila donc to moni rien échange pour na gouvernement oyo bazali ko sala rien échange donc échec kaka donc o to moni que non pouvoir peine ezarake ya président Eli Martin Fayulu yende mutu alingaki ko sala mwa makama malamu na mboka awa mais lelo po na nini na lobi bongo ke ezali pouvoir ya Martin Fayulu puisque tozali komona mamutu mese Kisekedi azali ko sala ezali ko uta kaka na autorité morale ya FCC. Lelo baye ko tia premier ministre wana azaka ka mutu na ye enfant chéri Kabila a travaillé plusieurs années a travaillé na ministère sport a kokite batie na Jekamine lelo bazali ko zongisa le sous-sa comme premier ministre a kosaye la bisoni azali mutu Kabila tokosenga na monsieur Félix vraiment aloba busolo peuple biso toko marcher pona mambo ya sali wana toza desi alukela biso mutu malamu batia place wana tomoni bandeko na biso ya tozaki na bango na lamuka monsieur Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi bakendaki wana po baluka me mwa ba poste wana pourquoi apesi bango te pourquoi azali kozongisa kaka poste yango epa Kabila oyo azali koboya ke Kabila aza mutu mabe azo bloquer mais poste yango kaka azongisa ke pa na ye gouvernement wana oyo atie premier ministre yende aza chef de gouvernement yesu ko abengisi bato nenyo sacré po batia gouvernement mususu eza kaka le même ye alongoli mutu ya Kabila azongisi pe kaka mutu ya Kabila wana bazali kosala biso bavantiri apona nga tozeli lendi eleki nga aza mwana aza ba mibale nateka mai na futa ya bana nga minerva nde tofute bango minerva bo classe eza te mbongo nange eke pere siko mpona ye tosali mbongo eza pasi tofuti minerva classe eza te bana bazongi tofuti minerva classe eza te lokwa ye atanga te bana biso mpe batanga te ebele so tala posa classe ezonga bana batanga mais ya lobi classe ezonga lendi so lendi classe eza te tosa marche totambola mitakala na basoutien na bakaleso mpona bana bazonga classe na yo kaka yo moto olobi obebisi mwana na nga aza kotanga oviole mwana na nga mais sikoyo mbongo kobalela mwasi eza te me na mobali nzoto esala pa nabala mwasi natya na ndako na mosala na ngai yango oyo natangi na chauffeur mécanicien me nazatelenga na kati ya Kinshasa mobimba so nakeli liba eloko ya motu bataye nga moyibi en plus bongo kotiela biso suna bakashi nde kashi nde yango ezopesanga nini nga amelaka shimo namelaka diamba 200 francs nasomba kashi nde to nasomba shimboki te nakosomba kashi nde natie na kingo na nga na bandoyoka kaka na kingo moya komela soi eza te na kati ya mboka oyo banda toza na kati ya RDC bolakisanga oyo deja bomoni bibemba ata 5-6 oyo bokundi deja mpona coronavirus bana bakomi éparpillé mwana
il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, fadi aza na matière déjà ya nini ya classe, mais moi nazokola na kikuluna na kimoyibi na mbeli rentrée scolaire eza te tokomi bavagabo na kati ya mboka oyo mpena président de la république azomona to te na kati ya ngolanga navandi pendant nakoloba 2004 nakobima kongo awa 2015 na nini na souffrance ta bandokoli biso boye na kati ya ngola mais na Congo na sida tokoza tana 2-3 étrangers awa mais soko 6 étrangers wana boye omemi ngambo mais nga na Brazza na nayebi te nde basambwisi bacongolais batiki basi ya bacongolais mitakala koviole bato mais awa na kati ya Congo service na biso wana DGM musana ngoni ne sala na kati ya Congo DGM asalaka musala nini service immigration na kati ya Congo mpona kotalela peuple congolais bozozo ba Rwanda ba uta Rwanda direct na kati ya Kinshasa opesi pe place ntango ozopesa place koko na ye wana kuna azonyokama na bamboka eza kozala malamu obe kozala mabe kasi abongisi famille na ye sikonga congolais awa na kati ya Congo nazosouffrir ese wana nga naza congolais sikoki congolais na ngeza wapi na votaki yo Kisengedi na biso na votaki yo te nga na votaki Fayu na votaki yo te na mutu atiaki yo place wana linongwa deja nga na votaki yo te nga nazwa carte de directeur mais na votaki yo te Kisengedi na votaki Fayu ok bozokisaki bokonzi place eukaki yo ozala kapasité ki bokonzi wana te atoasana siliki makasi afumai kosala mpela papa